Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Luna mienzi ya baluna mwasi nzambe mwasi moko kitoko makasi mwasi moko ya ba français pas possible mwasi moko asololaka kitoko wapi wana penza Luna mienzi. De l'autre côté toomona ye moko tunabiso Bogar na biso surtout Ronel Kosi ya ba Ronel comédien na biso ya kitoko makasi. Côté mosusu toomona pe ba bag nini ezoleka entre batu oyo mibale. Luna mienzi na kozonga ka poto ka kozonga wana ta mwa nanu ekoki te bandeko. Botala photo kuna ya monsieur madame makambo eza ya somo la famille. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino yemoko Luna mienzi ya baluna. Na memeli bino pe côté mosusu Ronel Kosi bandeko. Nini ezoleka entre batu oyo mibale. Ebele eloba maki. Bazalaka mwasi na mobali te. Ekendaki emataki. Bandeko makambo ebimaki. Sikoyo diku tolala tola mukaka boye makambo mususu ekoti. Bandeko makambo eza ya somo. Yango na osenga na bino bolanda émission na biso ya lelo du début jusqu'à la fin boyeba nini finalement ezoleka entre batu oyo mibale. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas na olingana nous na sensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka chaque jour tokos makasi. Bande konanga kandenge tomesana na biso soki toolandaka ba émission tozalaka na moi habitude moi stratégie surtout ya kovandaka de konanga place nyonso ozolandanga en tout cas no senga na yo zwa moi kiti na yo kandenge zalaka zwa kiti vanda tia moi eloko ya komela ezalaka bien olanda émission côté mosusu ozomelaka tia moi eloko ya kolia moi kwanga ezanga te moi nguba moi sardine moi soki mbala yo moko kaka soki chocolat yo moko eloko nyonso oyo okozala nango na ndako en tout cas tia pembeni ozoliaka côté mosusu ozomelaka. Ebele ya batu balobi ke non bango ba préféraka na bango komela mai parce que mai penza epesaka santé ke biloko ya ba sucre ezo dépendre soki ozana mwa constipation et kozala bien ozomelaka na yo mwa jus po nako relieve yo na ba constipation na système kaka ya bien makasi. Bandeko makambo eza ya koyinda wa. Makambo eza ya koyinda bandeko. Luna azalaki na poto. Na poto wana Luna kendaki bandeko bino moko boyokaki ba makambo ebele oyo ebandaki kobima na poasa. Bima Luna kokende poto kuna kendaki ezaki kaka lelo ekendaki lelo boye. Tie kokoma koti ba émission pour na koloba pona Mams à qui d'ailleurs nous saluons en passant. Il y avait même de ces personnes au ba téléma qui balobi que non
Luna Mienzi il faut balongola ye na famille bota batu mosusu pe bayaki ko intervenir bakolongola ye pona nini alobaki ne kaka vérité. Donc makambo ezalaki nango ebele. Et après quelque temps toye komona moi silence ya makasi na côté ya Luna. Tobanda lisusu kolobela Luna te parce que ma news quand ndenge ezalaka ba news ezalaki lisusu te. Donc et comme qui moi silence surtout na ba réseaux sociaux sur kombo ya Luna Mienzi. Allez, Luna Mienzi aye ko zonga kin tango zonga ki mwa mbutu ya mike telemaki lamukaki kandenge zalaka siko pona biso to mikoti sakite parce que to mona ki penza ke no o penza zalaki ba matière o penza batu balukaka. Allez, to ya ko vanda ka boy to lali to la muki to koti na yo TikTok kandenge zalaka bande konanga. Toye komona makambo kuna nde tokendo mona Ronel Kosi na Luna Mienzi photo bomona balati bango nyonso pembe. Donc Ronel Kosi alati pembe na moi noir, Luna Mienzi eza neti moi jaune clair bandeko. To moni video na bango wana en amour. Donc papa na mama ko mwasi na mobali kaka bandeko bolingo nde bolingo kote mosusu. Bolingo kandenge zalaka batu kopesa Ronel Kosi ba félicitations. Ronel Kosi akendaki tikotia video wana na page na ye ya Facebook. Kuna nde ba message ba félicitations ezalaki ebele. E wana kutu balova chou balobia wana eza bien comme mariage na bango et comme confirmé comme ça Luna Mienzi atika grâce luzolo kimia. Atika grâce luzolo kimia parce que c'est comme si mariage na bango est commis confirmé. Yango balova chou balobaki bandeko. Hey, e indi. Balobi soki e indi kanango kama be. E indi la famille. Siko biso toyaka ko pona osala analyse. Biso toyaka wa te pona koya ko confirmer makambo mais toyaka na biso kako sala analyse na biso. Bandeko nanga depuis kozonga ya Luna Mienzi kandenge na lobaki moi silence ya makasi penza ekotaki. Silence oto lobaka silence. Batu balobela ki Luna Mienzi te. Sikoyo Luna Mienzi aza mutu oyo alingaka balobela ye. Pona nga na lobaki c'est comme si Luna Mienzi asepelaka tango batu bafingaka ye. C'est comme si asepelaka. Soki penza Luna Mienzi bazolobela ye na ba réseaux sociaux te ayokaka bien te. Pona ye il faut ka asala moi eloko batu balobela ye. Yango bomonaka mosusu mungana lobaka peut-être ye mutukutu abengaka na grâce luzolo keno to kendeka ko bakanisa ba photo to kendeka ko sala ba vidéo comme ça balobelanga. Alingaka ngo mingi bande koko zonga ya Luna Mienzi silence ezalaki na ba réseaux sociaux. Silence penza balobaka silence ya makasi penza. Bande konanga. Sikoyo du coup kaboye toye komona video. Video wana etika lata na ba TikTok kaka. Video comme tina ba page na bango page ya Ronel Kosi déjà si atia yango. Et je suis sûr que Luna Mienzi pe asi atia parce que est tellement linga biloko a bongo yekuta uzala mtu liboso atia video wana. Parce que ba makambo bongo ya lingaka ngo ezala ndeye. Balova chou balobi boyeza bien wana kotika grâce luzolo kimia. Yango balova chou balobi. Mais kotala boye ngana oka nazo mona te bolingo wana atamukete parce que Ronel Kosi ye moko alobaki ke non ye na Luna eloko ya bolingo ezalaka te bazalaka na bango kaka ba collègue bango pe balingaki ba meka story love neti ya grâce luzolo na baby la donja mais simbaki nango te simbaki penza te yango bazalaki na bango obligé à kokata. Mais c'est comme si Luna Mienzi alingaka ngo mingi. Alingaka ngo mingi parce que quand na lobaki aza mutu moko alela population Luna Mienzi. Alinga penza population na niveau moko pas possible bandiko. Si konga na omona makambo en tout cas na omona nanga bolingo wana te.
nao mona bolingo wana teka nde bato mosusu baopesa bango ba félicitation eza kaka ba jeu ya Luna Mienzi tellement Luna Mienzi alela population Luna Mienzi penza alingaka babezu alingaka penza bato balobela ye alingaka penza bato basalela ye miniature alingaka ngo mingi yango penza abengaki Ronel alobi te Ronel omoni nde nini tokendo sala mwa video talaka mikolo oyo mwa kimia na ba réseaux sociaux bazolobela biso te mikolo oyo bakomi kolobelaka ma Teresia azotumba mboka mama Teresia biswana swana na bato mosusu comme ça biso pe tosala mwa video oyo ekosala ke bato bakobanda lobela biso yango bakendo sala video oyo bakenda ipenza kosala video oyo Luna Mienzi na Ronel Kosi nayebi te bandeko nanga bino pe bosala analyse na bino ka ndenge tomesana ba analyse na bino na ba commentaire na système moko kaka ya bien makasi système moko ya respect surtout la chaîne na biso to lingaka na biso nde mafinga te tant osala analyse na yo na commentaire sala ngo vraiment na respect nyonso ekosunga pe bato mosusu kofinga toboyi te toyebi ke la plupart de gens bazalaka soki bamonika photo ya Luna Mienzi bakoya bafingi kofinga esungaka te soki oza mama osi okola oza na mwa ba conseil na yo ya bien sala ngo kana ba commentaire Luna Mienzi azalaka parmi ba abonné na biso alandelaka ba émission na biso surtout soki tosali émission na kombo na ye alandelaka ngo donc ba commentaire nyonso bokoma aokota pe akotala akotanga ngo ezala bongo mais soki bokoya pona kofinga en tout cas ekosunga ata mukete wana nalingi na profiter bandeko nanga na pesa mwa bambote na système moko ya bien makasi mbote na biso ya liboso topesi na abonné na biso moko ye penza alandaka ba émission na biso ata soki akomantaka na ye te mais alandaka émission nyonso to abonné na biso ya liboso ya lelo eza Francis NM mutu na biso penza avandisa masolo na système moko ya kitoko makasi wana topesi bambote na biso lisusu na ye moko Linda Bukulu mwasi nzambe ye penza en tout cas yalelaka kaka mama Étoiline nga mutu liboso na kosala commentaire donc chaque fois que totia kanabiso ba vidéo azalaka toujours mutu liboso pona kotia ba commentaire na ye en tout cas wana topesi pe bambote na ye moko Pasi Kalonji ya bapasi depuis Lubumbashi ye penza alandaka ba émission mona surtout ya Luna Mienzi boye en tout cas amikotisaka mingi makasi topesi pe bambote na biso na ye moko noko ya bana ndeko na biso David Divi na système kaka ya bien makasi bambote na biso ya suka eza na ye moko Madame Kiyong depuis quelque part na système moko ya bien penza makasi bandeko nanga yango makambo ezotambola na ba réseaux sociaux botiela biso nano ba j'aime bo partager les biso vidéo botiela biso ba commentaire bandeko nanga na système kaka ya bien makasi ekosunga biso mingi yango makambo zotambola na réseaux sociaux Luna Mienzi na Ronel Kosi bazongani Luna Mienzi aza mutu moko alela base Luna Mienzi aza mutu moko mwasi moko alela miniature dans la vie ezala na basi mosusu soki aza alinga kaka bato balobela ye alingaka kaka présence na ye ezala remarqué eza na bato mosusu bazala bongo donc ye penza azolela kaka bato nyonso ba remarqué ke aza asi azongi azovanda wana omona ta na feti balobi ke non bato nyonso to il faut balata noir ya kotala na lata noir soki biso nyonso to lati noir nga penza na ozala na nga remarqué te bato ba obona nga te bato ba olobela nga te na sala ni omona tie ba noir atie na moi ba rouge moi référence ezala pour que tanga okoma na feti bato baloba omoni wana alati noir rouge bato nyonso balati ba noir ya za na moi rouge ndeye donc bato mosusu bazala ka bongo
wana penza nde bato neti ba Luna. Luna soki ake epai, il faut bato nyonso to ba sentir que Luna yeyo. Donc comme Luna azongaki na ye kin, amoni na ba réseaux sociaux bato bazo lobela ye te, bato bazo tia miniature na ye te, bato bazo tia ba photo na ye te avant di atali alobi te. O ezanga te. O penza eza Luna Mienzi te. Il faut kaka bato ba lobela nga. Nde akendaki penza ko luka Ronel Kosi. Omoni nde nini to sala mwa video. Soki grâce Luzolo azalaki video oyo alingaki asala ngo na grâce Luzolo. Alingaki penza asala ngo na grâce Luzolo, mais bino moko boyebi grâce Luzolo azana na Nigeria na minute oyo. Azana na Nigeria azokende na ko tourner ba film na ye epa ya Gomez. Wana topesi ba mbote na ba félicitations ya makasi na ye moko Gomez. Na système moko kaka ya bien makasi. Bandeko. Esali ke grâce Luzolo azana na kinte, grâce Luzolo azana na Nigeria. Sikoyo aye kotala mutu azana kin eza nani eza Ronel. Comme déjà na ba réseaux sociaux bato bayebaka ngana Ronel, bayebaka bango bien. Bayebi ke no bazaka mwasi na mobali. Alobi na sala ni na vandaka boye. Comme ça, na minute oyo, na kendo kumba ka Ronel. Ronel yaka kotoyo, yaka to sala video. Video wana tukoti yango na TikTok parce que makambo nyonso to ebandaka nde na TikTok. Kuna nde makambo ekobanda. Tango tokosilisa kuna ka ba video wana toti yango na ba page na biso. Comme ça, YouTube einda. Moto einda epela surtout na YouTube. Parce que ceux qui basent toi YouTube bazui makambo na maboko na bango et kendaka somo. C'est ainsi que Ronel Palobi pas de soucis comme ça to salaka ndenge to salaka. Mama ba ke penza ba o filmer bango, ali bango bazana danse ya ba amoureux. Wana bazo bina neti ba marié, ba uti ko sala mariage na bango, ba koti na bango na salle de fête. Wana ba osala soirée na bango, ba teli bango sikoyo nzembo. Madame et messieurs baya ko fongola piste. Wana bazobina malembe en amoureux, bazobina na bango kitoko wapi. Sikoyo pona Luna Mienzi déjà bando zela. Donc neti lelo, déjà zo zela kel non, lelo a cause la miniature ne miniature. Lelo penza ba kolobela ye pas possible, abanda yi déjà cause la na ye. Yango toye pe obeta masolo. Aza mwasi moko makasi hein. Luna Mienzi aza mwasi moko makasi penza. So ici il s'agit à olobaki non aningisa YouTube aningisa kango na système moko ya bien kaka aningisa penza. Et puis eloko na sepelaka na Luna Mienzi eza que ataba mafinga bato bafinga kaye. En tout cas boko ya komona Luna Mienzi aya ko répondre batu te. Aya kana ko répondre te. Ayaka penza ko répondre te avant d'akaneka na kwa na ye. Ayebiki ba ofinga na nganga bango bazana bango ka bango bazaka ba fan nga na zanga star. Donc ezaka bongo c'est tout à fait normal ba finganga. Bande konanga yango ya mukie kaka na lingaki to partager to sala partage biso nyonso na ndenge kaka ya bie bande konanga to komi na biso na suka. Bosale la biso partage ya video oyo botie la biso ba j'aime, botie la biso pe ba commentaire na système kaka ya bien makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.